bande ko nangai oyo deuxième partie à vidéo yo. Moi émotion et salaki nga mamuke bolimbi sangai mais ba oyo bazana matoi bolanda nga malamu. Oyo nazoloba ezali sekite ezali eza mutuya mais soki nazali susute boko kanisanga. Je le dis au peuple Congo de l'Angola et au peuple congolais. Botala lelo ndenge oyo Angola azako bomatango na ye pona intérêt ya peuple congolais kaka. Donc ce qui bitumbeye Angola ako sacrifier na armée na peuple na ye. Akende ko libérer Congo. Mais intérêt zali nini? Ezaka moko Royaume Congo. Ezaka moko frère na bango. Ezaka moko ba mama na bango, bana na bango. Est-ce que le peuple congolais a réfléchi ça bongo? Peuple congolais a réfléchi ça bongo te. Peuple congolais a préféré ka ye azwa mbongo alia. Azwa mbongo asala kombo. Na banga ka peuple congolais. Peuple congolais a préféré ka ateka na mabele na ye. Abomisa na moto oyo yambi ya salisi me abomisi lisusu. Tina poto tozo mona yango. Na kotanga na ba kombo te za inutile. Me moto no salisi ya pesi mo Congo. Omoni azako balu kalokola nguma po amela yo po salisi. Soko lobi ke te na zana yango te me abongo ni kutu pire encore kutu apiso tango vivre lisusu te. Mais ma belle à Congo, bozo ko bundele yango te. Bozo préféré botonda na Congo Brazzaville. Boke de Cameroun bozo les papiers mokili mobimba. Boke no envahir ba pays ya batu. Tala lote botondi na Angola. Tina ba cimetière Angola ko bato bakufa ki boko mino ba cimetière boke na masanga biloko leko tika tina ba cimetière. Bozo ka ba mbongo botinda na mbongo na mino. Bino ka botanga ba posa ya mbongo. Lelo oyo Angola kwa zo sala. Boko apprécier yango te. Na mnora mino kaka me biso to yamba bino te. To sala boyete pa na bino. Oh. Dikona oyo Angola asali pona Congo na économie na bino bo ko reconnaître yango te. Oyo Angola a musique ya Congo. Vous avez reconnaître yango te que c'est l'Angola. Natang mino ba kombo lokola na bible exemple c'est natanga ba vie d'Oliveira ba bani musique à cette époque ce que ba mbola nini wana avant ba wendo koloso wana c'est que ba vie d'Oliveira ils ba vie Tino Barosa ils sont nombreux mutu lokola soki vangu soki ya nzenza boyebi ko za bangolais ba Congo ba koloba go bazali ba mboma. Est-ce que boye sanga ba mboma na Congo bazala wapi kuna na ba Congo mboka bongeza wapi ba mboma bazali batu ya noki ezala kaka na Angola na palabala ba mboma bazala kuna te na kionzo na boko ba mboma bazala kuna te bayaki ko ya ko sala bilanga soko landi libote ya soki vangu vous allez voir que non ils ont des oncles des tantes ou qui que ça soit bazana Angola bon vérifier pour dans le bino son nombre ba vie ba shaba kamba tous ces gens ba monde wana ba vie Diana ba za belé ba vie Sam hein ba vie Lutumba tous ces mondes là baza ba angolais baza belé
Bangolais belé oyo batonga ba immeuble kuna na barumbu na bazone de Kinshasa oyo bato mobutu na libotela bango bazo botela bandako wana na kotanga so akombe parce que c'est na tanga déjà comme prévoyant et ça suffit bana ya zone de Kinshasa barumbu boyebi tous ces mondes là c'était des Angolais ba oyo batongi ba immeuble na Congo ya liboso so des Angolais à part milingi na bino na soza comme na bino soki soza comme na bino oyo bayo tonga bataka étage c'était des Angolais hein botala kuna na kabambar na zona munene kuna bakudimana tous ces mondes là sont des Angolais batangi frère tolo baté oyo batomboli bayina biloko kolia ebele bakoti ba portugais basali ebele tala na sélection nationale la sélection na sélection ya Congo à l'époque il y a 74 combien des Angolais balaki kuna hein combien des Angolais balaki kuna Mafuba Angolais, Mayanga Angolais, Kondi Angolais, Mana Angolais, bah qui sont qui 7 qui m'ont qui 8, hein, bah Vietandu, tous ces ils sont nombreux, bah Angolais, tout le monde a côté, bon vérifier on a le bien bino, les lobes a crié Angola, bah crié musique à Congo. Bon, on a qui Congo d'Engezonga. Hein? C'est parce que qui Congo a et à partir de Masikinu, à partir de Konono. Rythme wana boyo la musique à Congo. Musique wana rythme musique à Congo. Et vous avez Masikinu, et vous avez na Dikembe, et vous avez Konono. Ce qui n'a pas Kosibino, botou la bicole va Sabino. Et rythme na ti lelo yango etikala à part ba parole vous retia ba mélodie vous retia banzem mais rythme ya Congo ya musique ya Congo c'est Dikembe c'est Masikinu c'est Konono ndeko na ngai bondi makabatu lelo bomoni élection na Congo ekozala te ba Rwandais bako tripoter bako jouer bino ndenge balingi mais je vous assure que no Angola ko kota akotia batu na ye o bako beta mais soki to koti na Congo boko mona pe posa ya mundele pona ndimite ke soki Angola tamboli na Congo Angola aya ko tia Tshisekedi to ache comment dirais-je, comme on nous a pouvoir, je ne pense pas. Pour ce qu'Angola a côté, automatiquement, donc on a pouvoir. Dans mon de Santos, c'est à moi aussi. Bon, regardez par exemple, les Bissibino. Bakotika dokolo. Mais ceux qui batiki dokolo na pouvoir, bakolingate que non. Bakatange basakana dokolo parce que bakoboma dokolo. Donc d'où faut pas créer armée mususu la sima dokolo et protéger en entendant y a bon ça la armée na ye. Est-ce que bakocheye pamba Trump alinga ya comme bakocheye pamba ben terrain mindele tala le français no sala kangi gbagbo batie mopaya Bachaki do Santos na Santomé, bachaki pouvoir na Angola, Santomé ba kaperi ba piller Angola, ba portugais ba réfugié na France, ba boto ba yatan spinola, ba to zonga toujours comme des Français, comme des Suisses, na comme ba portugais. Tandis que ba piller Angola. Lelo oyo Rwandais azo sala na Congo, bino bozo kama tuma na mo étrange. Bo kama yango te. Mundela ibi azo sala. Mundele aibi ba étranger nyonso baza na Angola mundele aibi bango mundele aibi ke no bangolais oyo ministre wana aza katange me alongola kombe ya Chiluba ya Swahili atia kombe ya portugais mundele aibi e batu wana bango bakoza bokonzi un jour na Angola lokola biso bangolais to koma distrait osomona ke no te congolais ndeko na biso congolais ndeko na yo congolais oyo azo kota à côté de Angolais à main armée.
Congolais oyo okola kine na kisasa soki na Congo aye poste salisa ye akende poto après ça moni que non vient na poste kitoko aluki baninga baye bakoteli vie na bino baboteli ye jeep na ye jeep ke kisasa Congolais wana yoso benga ndeko peuple angolais mabele babundelaka yango mabele bakabaka yango te biso bakongo tolobaka kasi sanga nzenza muna pambu vatako mutu nakakala nzenza kuleli kunsisa muna pambu vatako po mopaya oyo omoni pembeni ya mboka na yo bipai ya wuti yo yebite kotika yete aza monguna oyebite pourquoi ye aza pembeni ya mboka na yo okoleka lobite obeleli te aza manduki ya kobotola yo mboka po aza kobonga mpona yo ozoyeba te batikaka mopaya pembeni ya mboka te na Angola tozali na bapaya mingi Saint-Thomé, Cap-Verdien, ba portugais meti wana chance toki na munoko moko. Mais congolais tozana ye munoko moko te. Boza ko mona congolais aza ko teka Congo. Ba teki Kasai ba pesi na Rwanda ba teki yango. Bazina bango mbongo azana dokine na poto. Awasonga na poto na boka mundele boka na yete. Babomi jekoko bazotala na bango bakangi bazopeta mikotana bazotala na bango bakangi ne mwana tsemba babomi bazotala na bango c'est comme si batwana bazali mitu ya mboka te bawela bazobundela mboka batie vie pour na peuple mais peuple ne disent absolument rien na liwa ya babikonzi na bango soki bazibo konzi na Angola pasi na biso ekoleka oyo Rwanda usana na Congo toko nyokwama pasi ya mbwa ekozala moke oyo naza koloba ezotala motema na nga lokola na lobaka vérité ba mususu kutu ba camarade ba kuma ko yinanga Maj Value Keva Kikita ntumita ngwa kulutu ozaki na raison na toli na yo tozana ba ngolé mususu bona lokola kutu kino ba pise munduki abomanga atika na congolais pozo ka soni ezaka la chance que babanga ka papa lobananga parce que bangolais wana ya biso bakanisaka soki bakesi ma mokongo bazosangana basala mabe tozomona bango te awa tokoloba te tokolobela na Angola awa te lokolo boza kobongwana botikala awa ya libela mais soki bokotika ma papa ngo awa après ça ozongi su ya kobata mantaki ya angolais tokotuna yo na Angola un jour que o meilleur kuna kuna na mikili uzako wana ki Angola mote omona ki no biso zo mabeti parce que tozo wele Angola bongo ma Angola ngo zongi lisusu tango na to ko agir ko comprendre que no mabele babundela yango basaka na yango te okolo wana bino ba Angolais ya bongo boko mela lolemo na bino nyoso oyo kaka pona muri ya pays bande ko soki na lobaka boye na inaka moto te naza na likunya na moto te nazo kabola pe batu te mais nazo te ya bino mabele bawelaka yango mabele batekaka yango te nazo fonga bino bongo bo comprendre que mabele basakana na yango te bande ko na suki na nga awa. J'espère qu'on a lobby et continue na matoi boko bane ni na lobby mabele bateka ka yango te pe basaka na yango te
na suki na nga awa mbote ya mingi.